Yaya, bon, j'ai conscience. Tu as sa famille parce que surtout biso ba jeune fille. Les lots filles moko na banda la kutana ina mutu, la kutana kina garçon moko ana mbongo ebele. Aurélie, azana mbongo ebele na mutu ka kutana bango bango bazaki makolo na banda chibango. Histoire vraie. Maman Kolo a bengi bondé les alaka. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons accompagner bino notre commune à biso non nous absence on a nous peut s'arrêter 2 minutes. Basoli les alaka ka après c'est ma carte de visite. Ma carte de visite ba balandi dans hôtel place Azaki. Azaki étranger. Balandi dans hôtel place Azaki ba kutani na épée bazaki 3 personnes. Après si bango bambongo et jour on a kabila bango après c'est mon carte de visite après c'est bon jambon après c'est bon $500 $500 tala rambo ko ni taye la brusquement bobo yeke te bon $500 500 mais on a tapé sur ça pour la ligne la 500 bien au revoir gentil bango bakei bango ba fiana pe basimizela bakei ce qu'on va faire parce que 500 000 balais il faut tout ça ni to luka garçon c'est que ana mbongo ebele pour ana makambo biso to makambo nde to lingaka depuis no ba jeune faut bonga bo apparaître nde to lingaka so ba pesi $500 moni que toi ça ngelo teni nte pesi $500 on yatanga ite elo te Bama bi na selo bango ba bi ke bonde ka biso 500 biso elo te c'est que surtout ki to bimina c'est ko ka biso plus allez ba ke ni bale ba ke mo ko lobi na okete asiminjela ba ke ba komi pe na hotel ango ba kuteli pe na garçon ango abisi bango bon boya na moko moko to solo là pour na posa pe na mamuna swana bino a continuer la chambre ba passer rapport ici a pesi mbongo ba pesi bango ba brick ya ba dollar mbongo pesi moko ebisi ekende ko ebisi de konote et tout mais na sepeli na yo de kono pa kota na posa pe na sola na ye ali soka li solo fiana msusu akoti solo ko akoti pe esili azimbo waseli ni apesi ka ba brick wana bon au revoir DJ Vimbi to bengana oui solo moka boezaki ya moko to bengana ba mi abi na ozwa na pesa bino mbongo abakti bon mbongo pesa $1000 ça compter ba brique ou bien on va $. Après c'est $1000 allez si on va taxi to benga na lobby parce que ndiabi ba bimba zupe taxi ba komi na ndako moko akomi na ndako akotita na kotika na ndako ki poso se soulager akota na ndako boye akota na douche ba se soulager ba kuswe ba dobi mena Jésus de Nazareth avant se soulager ba kuswe ba ndiko bima donc attendez ma soubate nini te ba kuswe ba ndiko mane na mona ki image moko c'est ba kuswe ba jo bima attendez amiteli no côté na va pe na potate le mot te ke ko bimisa ta bibota ko ministre kuswe so bima biso na 4 à 6 kuswe so bima ye on a pe mususu même action abengi muningane aibisi atalande na yaki bona ngisa se soulager bingi mambo zo sa melo ya ngo be sa nga siko nga pe na douche abi nga pe na za na douche akotisa ki ni internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct JK Télé News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazon de la presse congolaise. Reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baïba Kenda Sango. Baïba Kenda Sango pour Nanelo, Melibino Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse, ma copine chérie, elle n'a qu'à aimer pour Naé Alobaka, Kitoko Makasi. Il y a le comportement de la jeune fille actuelle. Comportement de la jeune fille actuelle. Moi, si Mikolo, jeune fille Mikolo a commis qu'au tambour sabon moïnaïe, jeune fille Mikolo a commis qu'au tambour la plus de la facilité, jeune fille alignée trop vite et à quoi apparaître. Avant d'appeler ça, Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse Maloba, après c'est la patronne de la chaîne, Judith Kalanga, moi je suis Atika Pemben, à défaut la maman des anges adorables. Pourquoi pas toi notre papa Joseph Magloire wala Kati Allemande Gauthier soit dilemme mobile mandefa mais papa d'Elvis El Sacero Dina dynastie Dynastar Bambote Belé Bisika Bozali sans plus tarder Fabrice Mandé
azo fondé la plateau à côté la ngai invité na ngai lelo Barbine Mongondi qui je dis bonjour. Bonjour chers internautes, bandeko nyoso bozolanda biso partout dans le monde. Merci beaucoup à notre boss José de Londres depuis Suisse. Merci beaucoup à Didier Koulou Motema Odile Makaya, merci à Mami Kijabron Jackie Manyungu, merci beaucoup à Josie Baforme depuis États-Unis, Motatiki Lambana défaut, merci à Félix Mfouilou, moi à London, Yetongo Mutosa Mambo Monangoninge Ezo Salama, merci à notre cameraman derrière la caméra, merci à toi aussi Aurélie Vangou, ma consoeur, les Mbingazor de la presse. Merci beaucoup à ma copine chérie de tous les temps, de tous les jours, Méléa Mazwika, de tous les temps, de tous les jours. Je te salue. Merci à toi aussi. Les Ambali Bosoté, parce que les chaînes Nabiso, Ernest Bozala, pour ça, Rosala, pour nous servir Biso, beaucoup de s'abonner, vous massivement à la chaîne Nabino, Bozala, jamais décidé parce que les Mbingazor de la presse Azarana. Merci Aurélie. Ok, merci beaucoup ma copine chérie Barbine Mongondi. La joie partager tout le bien dans le comportement de la jeune fille actuelle. Pourquoi la jeune fille à l'élo comme il trop que ça là n'importe quoi l'icône encore apparaître Barbine Mongondi c'est que pour sa jeune fille dit comment on le bela on est pour ce moment la buzoba ezole ka trop na ba jeune fille à l'élo. Oui, ba jeune fille à l'élo elo ezo ça bango bon balingi quoi apparaître mingi. Jeune fille à l'élo, alingi apparaître, alingi azala madame, surtout moi madame, moi n'andebo ma bango. Non, ebate madame bango, t'ébite madame école primaire, école secondaire, madame toujours ebate. Donc comment madame moi de katara bango pena kia. Pour moi ça se dit nara babenge madame. Et komi benga ko luka babenga madame, yango lelo o komi ko sala, bana basi bakende Dubai, bana basi bakende sala marambo esengeli te basala, bana basi to comment on a un des connaissances moi si on a bossé n'était comme on est Cathy si je ne me trompe pas jeune Fiona à Kenda qui on est dans histoire dans bêta pour te ndeka toujours le la basi to me camper pour solo lango ndeko moi si on a à Kenda na boîte de nuit moko ndeza la cam nous a d'autres chatter na téléphone na yo lisuka ozotala et à pour découvrir numéro ya magicien mon na téléphone ya ndeko ya camarade na azui numéro wana akomi ko luka ko benga marabu wana et ko sala que marabu wana zali na ngamba braza et tant moyen ko ya ndeko sala ke bakutana to mona ki mo le kai na ba réseaux sociaux sur qui là qui oui et ndeko moi si wana boyebi o ekomelaki e koko matina niveau abima na ba démon et koko matina niveau akende tina cimetière ko sala ba impact et koko matina niveau jeune fille ba esprit ba détaillé et likolo nango ba yibi lisu mbongo likolo nango ba yibi sous téléphone azaki nango likolo nango a BBC qui fiançaille na ye azaki na mobali oyo a se préparer déjà aya et ngato na sa ke émission ana mobali ya fiona benganga abenganga asola na ngai bisinga yaya eza vrai wana za mwasi nanga nyoso nozomona na internet ezokamusanga mpona tindelaka ye mbongo nasalelaka ye nyonso eloko nini etindi yako matina niveau wana na wana likolo koluka ko apparaître puis apparaître babenge madame et puis ya oyebisa nganga wana oui akoma fia lokolo pepele baninga na ye babimaka bakutanaka na mibali bapesa bo ba $1000 ba $500 et ye akozwaka mibali mo bapesaki ba $100 ba $50 ba $200 ya lingi bongo te lingi skwaza likolo ya batu nyonso o camarade na yo bazara na ye tellement mana mbele bapesaki ba $1000 ba $2000 ezo sala ye pena bien te ya yo kara jalousie to muninga ko betela eli solo ke mobali asali ye boy mobali azongisi boy na yebite ba jeune fille tozo kende wapi o tozo luka ezanini ya ngai na yebite nzamba sala ngangolu nakutana kana bato ba pembe nanga o bapesa ngaka conseil yango vraiment na senga nzambe bato okutanisa ngana bango donc kutanisa ngana bato mo tozana bon même moral o ba komimanga na nzela mabete oui toyebi lelo na monde na biso ya lelo tokala ba mama biso bando yesa biso baninga nde babebisa baninga wana ba mama bazana kasa bakosa baninga babebisa otombo na mutu moko boye bomu na za mutu likoli ko yebisa keba na ye muninga avec comment déjà venir à mabe voilà mais nzamba sala ngangolu bato ngala kutanga bon pembeni naza pe bon ngai vraiment sona lingio ya lingio tenga taso na lingio et pour so na lingi na ngai yote na lingi na ngai yote okozala wana parce que no pour yo mo faut mo ko bona ba geste nanga
et puis son atie ba casque na matoi ata boza à 1000 na omo na binoté donc on a évité ba jeune fille bozo lukanini nzamba salanga ngolu na zongeli na kutana na bateau kaka ba conseillanga bateau bazon sanga tous les jours na nzela et puis tellement bakuti no eloko ko envier te katinanga bakuti muté amabete katinanga ba moniki a muté sengeli toza na yeyo et puis biya bagiselinga oya yenga na bagisele oyanga to kumbani toki ensemble so esimbité to tiki oreli na Kinshasa na biso ya lelo ba fi balingi ka ba apparaître o mona meliani ngala ta ba periki na meliani ya ta ba basket na meliani ya ta ba robe na so la ti lamba na ba beti ngo face boya ndenge na compliqué mon système et musola ti li papa na yo zo mona ka mutema ozonyo ngai exemple oui nga e ana lo pango moto banda ofutela le pango wana ezaki na ba jeune fille yaya nzambe merci lolengo sala kabana lisolo Barbie Ngonzi merci lolengo sala nga tokuta toza lo pango moto banda ovanda le pango wana eza ba jeune fille ya eloko ebimi na 12h donc si tu comme à 18h bango da ba sombi yango vitesse siko nga tellement le lenge nzamba selanga sono bimate 3 jours c'est que 3 jours ana na ndako et puis consigne nga da consigne pesa ma da na ndako ko bana na mukolo tina se soki nga na lobite ke na ndako ata onto otikela ngambongo na zate donc ata nti lelo ti siko no loba soki ata muto otikela nga ba million soki na ndako na lobaki déjà ato otikela nga ni so obenge nga te maman biso kutu jour suna okse soni akomi pe abenge nga déjà na ebisi yaka na ndako tant maman bimba kutena muto ngo ebisi azata bimba banda tango maman bimisi ba mutu na fenêtre nazali mwana trahi maman oui Barbie Ngonzi na compléter na oyo tsolo balikambu ya ba jeune fille allez ngai pe na hotel komona vidéo mbatindela kinga ba jeune fille ka o bali ko apparaître ba jeune fille le koso ba jeune fille le kolo pepele minde maman mbengaka ba garçon moko tonton moko meme ba on a capela asombeli ba ka kilo ngulu ndenge zande ba jeune fille o balingaka amelisi ba mama sanga na biso ka ya kisasa pour pas citer les noms ici papa wana tonton wana a piégé ba on peut aimer déjà que ba jeune fille ba ba tumoko ya lokoso balingaka mingi kozwa o ba lonete papa na atiki trousse na ba mongo melia ba nota ba ça likola mesa akoti akeko se soulager kozonga zongi akuti ba finioso na masanga sombelaki ba batiki ba melanga pa tout tete ba ju porte-monnaie ba kieli na ngo papa ba tulika ba tuko ba français kan dezalaka ba to fane na ba wondeni tout 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 monde ne boteni manki nde bokine croire que bokine ka ensemble bien donc si la télé la cinématique papa dit ça va pas de problème il est pas démarrer motuka akei Barbie Ngonzi 15 minutes c'était trop ba jeune fille wala ba ye liboma ya kosakana te ba jeune fille bakabelo ti eleki ba face bijou kezongi batalo bazolongola batikali mutakala chose grave bayi moyebi mboka ndenge ezala ngamo ndikamba bonto za ba minute to ba téléphone na biso to na ko filmer jeune fille akomi kosala ba pratique ya buzoba la miso batu ba jeune ngaso ba ngaba mabomba ndiko tuna bango ba question buzoba de ba comme si mona mwasi wana lokola zoba sikuba comportement ba jara ba comportement ya bongo nyoso likola lokoso ya mbongo Barbie Ngonzi okoloba ni kasi yango na lobi te na histoire obeti na zongi na lisolo na banda obeta yango kolakisa ke yango na zongi na lisolo tant na yebisi mutu wana ke naza maman so tant ngelo ba na yebisi na bi non na yebengi ngamo de na bengi na yebisi azwa na bi na yebisi maman teke na ndako omoni na zipi pona oloba nini nga na ndenge o nga na vivaka so na bino ma 3 jours te na kati ndako pour éviter ba problème nga pose wana na problème ya passe et lelo oli solo beti ya ba fi wana ba fi na biso ya lelo pardon to bondeli bino bozonga na kibino bozonga to éviter bozoluka nini eloko nini oyo bozoluka oyo ifale bozwa na bozwa te yaya ozana lipapa na moko wana basket na moko wana sandal na moko zala fia na ozana ngo
zala fier na oza nango on a kabelo to za na synthétique zala fier na oza nango lelo o ba fi na biso ya lelo o ebele bakoti cimetière ba msusu bazu ba malade ndenge ndeko na biso Aurélie utolo ba awa sœur na bi bandeko na biso o bazui maboma opesi famille pasi opesi mobali na yo pasi wa kontaka na yo malgré ba vie na yo mais o apena mutu na yo base de base na yo o yebika to keyo kei de base aza opesi e pasi o misambwisi o kisi famille soni likolo nango e musupoza oboto wana bwa bana mi balebe mona moko opesi bana na yo soni pe pasi elelo o komi liboma boko luka papa wana wapi po azongisa bino normal koni ademia mutu ka déjà na minute o yebisanga sikoyo muta bongo okomi liboma ba omeme pa pasteur to ba omema wapi to mona na lelo ti lelo lelo oyo fi wana wa beli liboma yebisanga nani to ebite to luka ba pasteur to luka bana ngai na ebi fi moko koto na biso akendaka braza fi ana baboteka ye moko ya mwasi kitoko baboteka ye moko reli na biso fiona kenda braza nzo akenda osani ba partout famille pe ba ebité ba bika kenda osoma wa biloko moso aye ayaka ngo ba biloko mo ba t-shirt ba nini elaksa tena ke mutakenda ko kosoma biloko e ko sala kenda ko bimala papa mo na iba pana valise ya mbongo na kati nzo ka valise wana ezaka valise apamba te ezaki na ba biloko na kati ba biloko na sala ba service na ye so akoti na hotel mo bona mwasi atiki mwasi kuna ya kote ke sa ba service na ye ba koti pe na hotel ndenge ezala kaka mobali akiko sokola atiki sa valise na ya mbongo fi wana ya koto na biso azwa fongola valise amona ka mbongo akokata lata bilamba ye wana mbango abimana saki ya mbongo wana ya papa wana papa wana zo sokola ya abimana saki ya mbongo kaka le même jour akatisa braza aya Kinshasa moi si wana mobali asisi pe la chamba bima boye valise ezate tel mesa saki nini ezate moi ça zate saki pe ezate abengi na téléphone abengi pe fia na biya ya kotikela nga biloko na nga ezana kaka mbongo te soki ozwa mbongo zwa mbongo mais yela ngai biloko ezana kati premier jour abengi deuxième jour ya azwa mbongo nyonso yela nga kaka biloko ezana kati ayebaki biloko na nini ayebaki nini ezaki biloko na sela msala fia na boy yeko sala que atikaki téléphone ya déplacé sœur na moko ya ndako kandi bavanda na ndako ayamba téléphone pour appel on ba ko insister ayambi abia nazo yebisa bien zwa mbongo nyonso okendaki nango yelanga set nange ezana ba biloko nanga na sala ka musala biloko nanga na sala ba incartation nanga ezana ka incartation ya nini abi jusqu'au cas soit na fait abi oyebi bien na yebi sur le 3e jour ozui saki ya mbongo yibinga saki ya mbongo oui zwa mbongo nyonso me yakozonsela nga saki na biloko nyonso eza na kati po biloko na nga yango nasalelaka ba mystique na nga ntango kaka ndeko na ye ayebisi ndeko na yebisi talatala na yamba mpe oyambi mpona nini oyambi ntango adami oyambi mpona nini mbabo liboma ebandi babiloko wana ebandi kosala te akata bilamba nde outi olobaka akata ya bamemene na église bamemene baéglise esimba nango te ti lelo aliboma atambolaka mutakala ni nde mama wanga bota ye des fois azumaki te ndi moko atie kaka boye mai ozomona ye mobimba ni nde sikoyo ndeko na ye akei koloba akei koyebisa bafamille na ye avandisi bafamille ayebi tala tala yambaki apele na ye tala boye tala ntango aye nayebisi ye mbala moko azwi liboma lelo oyo bafi na biso bozoluka kaka koapparaître ozolinga kaka ozala la page ozala la mode yaya mode ekoleka mode esilaka tozalaki na basynthétique lelo tokomi na bakabelo tozalaki na banaturel lelo tokomi na bakabelo ezobakisama yaya bozwa conscience topesa bafamille mpasi surtout biso bajeune fille lelo oyo fille moko na bandala akutanaki na garçon moko ana mbongo ebele Aurélie aza na mbongo ebele na mutuka akutani na bango bazalaki makolo na bandal cibango histoire vraie na makolo abengi bango ezalaka attendez s'il vous plaît est-ce que na pourquoi accompagner bino non tokomi na biso non naza absence na nini bopesanga ata 2 minutes basoli ezalaka kaka apesi bango bacarte de visite bacarte de visite bango balandi ye na hotel place azalaki étranger balandi ye na hotel place azalaki bakutani na ye mpe bazalaki 3 personnes
apesi bango bambongo jour wana nda kabila bango apesi bango carte de visite apesi bango jambon apesi bango $500 tala ka mtu ko tani tayeka brusquement bobo yebi te bango $500 500 bien au revoir gentil bango bakei bango bafiana pe basimizela bakei parce que bafiana apesi ki 500 000 balé babi photo ça nini to luka ka garçon c'est que ana mbongo ebele po ana makambo biso to makambo nde to lingaka depuis nos jeunes faut bonga bo apparaître nde to lingaka so ba pesi $500 moni ke mto asangelo teni nte pesi $500 moni atanga ite elo te ba mabi na selo bango ba bi ke bonde ka biso 500 biso elo te c'est que surtout kito bimine c'est ka biso plus allez ba kemi bale ba kemi ko lobi na okete asiminjela bakei bakomi pe na hotel ango bakutani pe na garçon ango abisi bango bon boya na moko to solo là pour na posa pe na mamuna swana bino akotine na chambre ba passer rapport ici apesi mbongo apesi bango ba brick ya ba dollar mbongo apesi moko ebisi ekende ko ebisi ndeko no te tout mais na sepeli na yo ndeko no pa kota na posa pe na sola na ye ayise boka li solo fiana msusu akoti pe esili azimbo waseli ni apesi ka ba brick wana c'est bon au revoir DJ Vimbi to bengana uli solo moka bozaki ya moko to bengana ba mi abi na ozwa na pesa bino mbongo abakisi ba mbongo apesi $1000 sans compter ba brick wa bien $1 apesi $1000 ayesi on ozwa taxi to bengana lobby basi ndia ba bimba zupe taxi bakomi na ndako moko akomi na ndako akoti tanga kotika na ndako akiposa se soulager akota na ndako boye akota na douche boye se soulager bakusue ba jo bimena Jésus de Nazareth avant se soulager bakusue bandiko bima donc atali masuba te nini te bakusue bandiko mane na mona ki image moko bakusue bajo bima atali le côté naza pe na pota te elo mo te ke o ko bimisa ta bibota ka ministre so bima biso na carte ya sexe kusue so bima ye wana pe mususu même action abengi muningane ayebisi atalande na yaki bona ngisa se soulager bingi mambo zo sa melo yango be sa menga siko ngape na douche abi ngape na za na douche kotisaki nini bakusue bandiko bino ti aye mbongo abeleli bandeko ne ba bimisi ye balalisi ye na mbeto akomi pena alembi njoto nyonso balalisi na mbeto babisi problème nini ayebisi bango alobi tala ndenge tokutanaki na garçon moko boye lobi tala apesaki biso boye mbongo apesaki nga kuna lie nanu ata 100 francs eza na kati ya valise eza na kati ya valise est-ce que bona carte de visite yango abi oui bazwi carte de visite ya o garçon apesi ye bango bacompose pe numéro babengi allo s'il vous plaît oyebi fi moko boye babi oui nazoyeba ye très bien ozalaki na ye boye mais na minute one eza boye tana eza bien te abi oui nayebi eke tana ye kozala bien te po azali na posa mbongo kotala bango déjà boye namonaki bao bazalaki soife d'argent donc lokola napesaki bango mbongo bo se déranger te kala mingi te aokata mais mbongo wana yapesa ye bino eza mbongo bosalela matanga yasiake nyonso eza na kati donc bokobouge na bino ata te ke okosangisa bambongo te donc mbongo napesaki bango yango na mbongo bosalela bango yango bosalela bango nyonso bokende okunda bango na mbongo wana na miniti ti baosola na ye ndeko mwasi abalusika elongi mopanzi donc adotala bango boye ti abalusika elongi mopanzi boye asai nini akufe nyonso likolo afi apparence donc nayebi te bafi omona fi moko lelo alati asokoli bien alati talon ati crayon tie beauté ake na place moko milieu moko eza ya place ya bafoule nde place makambo esalamaka place ya bafoule endaka foule yaya ozomona na baboîte de nuit bokoti bagérant na bomonaka bazalaka na makambo omona okoti na kati ya boîte de nuit mo boye ata ndinja aza te mais omona gérant koti abandi kosala baincartation abimi abaluki ayebisi bino baserveuse mutu na mutu azala na poste na ye omona baclient baza te fo bovanda na bino esika moko bobeta masolo omona gérant abaluki na sala abaluki avandi na bakiti ya telemi avandi aosala baincarnation oyo ezaki ayebisi bino mutu na mutu azala na poste na ye na minute bomona bato bakokota comme pas possible na obeta masolo nga na yebi oyo babetelanga lisolo te bomozala na pesa opesa ba fa oyo babetelanga lisolo te
La vie c'est très compliqué. Tout ce qu'on a envié, moninga alatinga pena lata, moninga melinga pena mela, moninga sombi champagne nga pena somba champagne, moninga bien que madame nga pena za madame. La patron la maman, tout se repentir. Nzamba royate ke o, ndeto zelara été. Maman moto mona, bilembo to mona, ba geste to mona. Et moi l'acception que Jésus revient bientôt. To zelaté que Jésus revient bientôt. Muta Yesu a outil likoninga za ke o molili koti, batu kufi mbala moko bango sauté. Oh, comme la biso lelo. Tant olingi oza madame, souka nango liweza. Tant olingi ba mona yo, souka nango liweza. Jésus revient bientôt on de angwana. Yangwana, fin du monde yangwana parce que makambu ezo bakisama makambu ezo bakisama tellement bato science okit tellement bato yaka cité ba jeune fille ba apparaître alors que Dubaï pour comme il a touché on peut soumer komoko ba betele ko pa Dubaï or que na Dubaï wana fo bima na 5 000 balles 6 000 balles o bimi na 5 000 balles 6 000 balles ba pesi mbongo mobali moko kutu bolimbisa nga bande kobota biso mobali moko kutu ozo sentir que oza yote ba pesi osko 5 000 balles 6 000 balles mbala moko ya oza ndeni nyoso ka pona mbongo tozo kende wapi toni zongisa na biso ba so fait le côté et le côté ni nte mutafitele ka habillé oketi Dubaï oki obima na mbwa oki okoma mbwa bakangi yo na chaîne batio na kati ya cave lokola mbwa baobenda yo na chaîne na butu na tongo okomi mutu kaka poza na mbongo wapi na tongo na balesi yo nie tozokende wapi siko bino bato botikali tellement bato science okite ba comprendre que ba fille ya lelo balingi bo apparaître ba fille ya lelo balingi mbongo yango bomoni bakomosa kana biso et sili na nte so ite ozi conscience te o kuto komi lelo e koza plus pur parce que ezaki na kala to bambe komona Angola nde ezaki makambu Angola ba je faut que ça kindumba na Angola to mona kande ko na biso awa nani Joël Masirika abayela ka cop bayela ka cop akekota libala na Angola et akenda kota linga libana na Angola kozonga ne azonga rapoli to mona bande ko na biso musu Braza nde makambu Braza ba je fibo ke kosimba kisi oke osangi ndumba na Braza na suka lango za ba fie ebele ba kufa o ba cham ba mususu o ba monaka liwo bande ko na maona misu ba cham no na se lelo komi Dubai na Angola to zaki na ba Braza et lelo o to komi na Dubai lobi na sima Dubai lo onine ko ya bo se repentir pardon ba jeune fille bande ko na biso o yoza nango za la fière nango ozui te melama ilala mutoko ye bazate lelo internet memeli biso vitesse ya makambo ebele ko vitesse oyo mutalingi azala TikTok makambo yaya na ebisa yo donc oyo ekomeli ezokomela biso ba jeune fille monde à ténèbres et que ba jeune fille a lelo bolingi pressé parce que pressé wana yango ezomema biso na lilita tala ndeko na biso ya kosuba kusu aya kosuba masuba te mais aosuba kusu et puis ba bengi garçon wana azoloba bien que mbongo na pesi na yebi ke oliango te eza mbongo bokosalela ye matanga na ye bokolela ye na mbongo wana pe kotikala nani sikwata mbongo otikala na koliango nani akoliango omoni nde bopesi famille pasi opesi famille pasi opesi bandeko pasi opesi libota pasi to okende wapi ba jeune fille bo se repentir ba jeune fille bo mizonga kati na bino ba jeune fille bo tala ba famille bo uti to tala la famille to mo sala acte mo bo tali famille biso ba mama bela ka ba tension ba mama bela ka ba estomac lelo o mtonyo so ko motamba na ba AV donc AV c'est kaka ndezanga so ka se bakisami AVC lelo biso ba mama ba tension ba estomac donc tant no bima nebi ke noko sa eloko moko te epesa mama nanga pasi otanga oyokango azana ta ko résister te mama ko ya kufa no sango te noko sa eloko moko te ko nu e famille nanga noko sa eloko moko te ko nu komba famille nanga elelo ona kongo na biso ya na ebisao soki ba finga ngamba mo famille enga ba ya nanga bandeko nanga oui
mon grand frère Guilhem Bemba j'étais sali en Afrique du Sud grand frère nanga ça chaque fallait que nanga koyo que ça biso sonité a oponi ndela na otopeki si ote bravo to sopele ba fleur kende liboso yeba soki oye ko fingi sa famille ba ofinga ka yote tant ba otanga komba mungondi ba fingi bangondi nyonso place nyonso yo mungondi se retrouver ba fingi yo ko sala teke o humilier famille likolo na yo parce que ba tamalonga ba na famille ba auto ba to respecter ba na famille ba to ba lingaka buzo ba te ba na famille oyebi sorta ba papa na ona sorta ba yana obiso ba yana yo ya ngwana tongo na tambola na limemi nyonso na yebi ke na ko sala eloko moko te na ba te la réputation ya famille nanga éducation na zo na famille nanga na ngana memango partout et lelo tango bandeko na biso bosala ba makamususu est-ce que yeba ko bima na famille moko bo batalela rayo est-ce que yeba ko bima na famille moko bazaka na posa na yo est-ce que oyebi ke obima na famille moko bo lelo oswe likambu bo yo zui problème famille wana ba olala te po bimona na biso et lelo oyo ba jeune fille tozo lingaka tozala to linga batata mibimba to linga batato ba utaka libanda to linga mibali moko bo tozala mibala bajika na linga ka mobali ya poto te mobali ya poto ka te ata mobali akili pa mobali la fin du monde Tony ata mobali ba pété aya mobali ya poto to fingi mibali ya poto te bolinga abiso to linga abino ka nde boza mais eza ya mibali mosusu o eza que ayebi ke tango otala déjà ayebi ke toile moko boye ngalo bango soki muta science occulte oye na vie nanga po nue vie nanga obomanga po okabelanga mbongo e mbongo na ye o kopesa nga yeba so za muta misala obike mmono an étoile fona linge na sala boy fona récupérer o an eloko moko tu fête en plus ozone eloko ko récupérer en plus ce que bimi nanga po obomanga to osala l'étoile nanga yeba nyonso avino ekufi ni sans effet te nyonso avina yo oyo salaka o salaka ba faire o salaka nini o ba faire tous les sortes mambo yo salaka o pesa ko mbongo yebaka soko yeda ne be tension pa nanga o sala l'étoile nanga o sala on ote en plus nyonso yo ekufa wana eza nyonso ngana sana nzambe nanga soko ye vers nga po onu evi nanga ngana ebiki ya mobali ya linginga bon na mobali te to vanda to kende to sa vie na biso lobby on sait jamais mais yo ye na be tension mo be na moni fio en étoile na sala l'étoile tango yo de yo na be tension ana ngana na be tension mususu yo sali yango pa nanga o ebiki no récupérer ezakati ne no sala ngo o salela ngo te nyonso ya yo nde ekufa donc o tikali pena par terre o biki na imanga na ngana ba fille mais fiwana yenda boma vinanga donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Barbine Mongonzi, la capricieuse de la presse. En tout cas, vous qui penda Barbine peut aller la fan de la qui peut aller le sujet ou la jeune fille et ça la passe on a vu sur base. Tu n'as Barbine te fan du bon plateau, tout le bel toujours tant le bel sujet, oh c'est pas pour rien, c'est pas parce que tu as un gars comme ça la main. Plutôt toujours bête, toujours interpellé, toujours bête à sujet, toujours bête à certains sujets oh parce que ils ont les cas. Donc fais toujours conscience. Et ça n'est non, pourquoi moi c'est comme prête à faire prête à tout likolo na encore pour mbongo moi si ayebi sonde bachaka mesa na basa na mutu te moi si ebi na wata mail ya ma copine chérie elle m'occupe ba chef ba noter ba potota ngai na belanga ba kenda wapi ba chef yo ba ndeko skanga ba galette ba la soute en tout cas eza mawa c'est honte ba jeune fille tozongi sa valeur la jeune fille ya lelo boye ba ke toza mama ya lobby siko dit autant ça la vie na biso saleté lelo siko lobby et kozala ya biso nini lobby to kozala ba mama nini est-ce que to kozala prêt ya kopesa ka bana auto robota ka lobby ya basi conseil tandis que biso moko lelo et tombe na biso eza malonga te babi mongo tozongeli yo mot de la fin na yo na ba salutation na ba balingara babi mongo pour comme na biso na suka. Voilà, merci beaucoup. Bah, nous connaissons vous scotché branché Awa na JK TV News, JK TV News. Ya maman la j'ai dit TK là, mutatika pembe na défaut. Maman j'ai dit j'étais sali. Merci beaucoup. Na bande connaissons sur bozaki scotché branché Awa. Vous allez vraiment scotcher, vous commenter, vous liker, vous partager vraiment vos commentaires. Na bino et ça la rabisso bien pour s'abonner massivement na standard de Londres avec Barbine Mongondi et Moro Azalawana. Soza pour ça news ya bien pe Barbine Mongondi azala pour na ko sepelisa bino kane na beta kasete bo s'abonner bo liker bo commenter bo
partager, ba commentaire na bino et ça la rabiso vraiment bien. Merci à Didier Koulou Motema, Odile Makaya. Merci beaucoup à qui j'abonne Jackie Manyungu, qui j'abonne Jackie Manyungu. Merci à Josie ba femme depuis États-Unis Mutatika et la man à défaut. Merci beaucoup à Félix Mfoui Louma à London, il y a tango mutapisa ba tout sentiment on va à Londres. Merci na bande kono sur Bolinga Rabiso. Merci à toi aussi Aurélie Vangou. Merci la Mbiji de la presse. Dit que ah après ma cambo ezali vraiment beau s'abonner massivement ah bon ça n'a jamais en décimation entre caméraman derrière la caméra. Merci à tout le monde. Bon c'est péana biso peut aussi péana biso bolinga biso peut tolinga rabino donc merci beaucoup. Merci beaucoup Barbine Mongondi la capricieuse de la presse. La joie est partagée hein. Na biba simbale ba mbiji bakanga ki plateau lelo ezaki ya koinda likolo na ngo conseil hein pour la bande la biso basi boyoka Barbine Mongondi alobi Aurélie Vango alobi en tout cas c'est pas apprendre à laisser on peut apprendre. Bon prendre en vraiment bon laisser mais bon prendre. Merci Nabine surtout Baïbolingara Aurélie Vango Baïbolingara Jika Télénews Babon Nabiso tous à la Kavala pour ça la Rabino toujours Moussala pour et qui n'est bien contraire à Biso Nabino tout ça la Moussala Bino beau commenter beau liker beau aimer beau partager de combinaison à Souka il y a une émission Nabiso Baïbakenda Sango on a un mec pour Nabino Barbine Mongondi la capricieuse de la presse la personne mote mingi. Mais la patronne de la chaîne Judith Kalanga, moi je suis Atika Pembe na défaut. Pourquoi pas à toi, notre papa d'Elvis El Sassé, Roboté, soit de Lema Mbala Madefa Pembe. Pourquoi pas à toi, Coco Vango, mon papa, autrement dit, il passe à Aurélie Vango. Mon oncle chéri Richard Simba, autrement dit, mon conseiller. Pourquoi pas à toi, Clarisse Vango de London City, Moutakanga Masona à Londres, Clarisse Vango. Joyeux anniversaire à mon petit frère chéri Roquin. Mais le but plus de bénédictions pour toi. J'en profite aussi pour souhaiter aussi à mon caméraman Fabrice Mande joyeux anniversaire balobi le 6 juin tokoyo kate et koinda et kobeba ke ya mal ikona wo Fabrice Mande akomema biso wapi et dépendre kaka na ye sans oublier mon réalisateur intelligent Félix Mwamba Issa nouveau riche l'homme qui n'a pas le problème d'argent il n'a que le problème de dépenses $100 c'est quoi Félix Mwamba le nouveau riche toute l'équipe de JK Télé News Talingarabino ya trouble le biblio de famille di Bota Ngalabino tukenda na kaka bongo. En tout cas d'ici là portez-vous bien et restez branchés scotchés sur notre chaîne JK Télé News. D'ici là bye bye et à la